Mbote na biso nyonso toyambi awa na plateau na biso na Washington na VOA mo lobeli wakala ya gouvernement ya RDC Lambert Mende ya koma député to ko pesa maloba yebisa biso boye malamu na Washington. Merci. Maponami puna yo ezalaki lisolo ya makasi na Sankuru esika ozalaki candidat ya kukamba etuka ebimisaki mwa munungu esalamaki kutu na nsima toyebi ndenge elekaki moto mosusu abimi me na nsima nango okomi wapi? Na nsima nango nazongi na Assemblée nationale esika batindaki ngai na baye Sankuru baye Lodja baponaki ngai lokola député national nazali député national pe na cadre wana nde na ye awa na Washington. Et na libota na yo ya politique ezali ndenge nini ozongeli libota po basusu bakanisi ke batikaki yo tango mwa nungu wana esalamaki tango maponami te naza na likambo moko ya mabe na libota ya politique te po ezali likambo esalemi na bato moko boye na kati ya libota oyo balobaka babimi na nzela donc basali makambo moko yo ekosenga discipline ekota donc mokolo libota tata ya libota lokola président Joseph Kabila nde asengeli kokamba makambo wana ngai te donc rapport esalemaki que bango bazwaki kanyaka pona kobima na nzela oyo elongobani kasi page yango eza tourné donc makambo ya maponami ya ba gouverneur pona ngai eza makambo eza na sima na ngai nazongeli Assemblée nationale lokola molobeli ya bana circonscription ya Lodja tozongela likambo ya kanyaka wana me kendaki pe na makambo mingi lokola ya diamant baningisaki yo basuwa bibakanga yo makambo yango ekomi wapi? Ekomi na justice militaire po ezalaki likambo moko esalemaki na ba militaire na ba policier oyo balingaki babotolo bai Lodja eloko na bango ngai nakotaki na kati pe baye kokanga ngai me kokanga yango eumelaki mingi te po bakonzi batiaki loboko pe bakangaki bango baza kozela basambisa bango pe nayebi ke bakozwa etumbu ya makasi obimisi maloba yango kanyaka lelo bato nyonso na Congo bazali koloba ngo lokola nzembo kasi bato bazoloba me makambo ezosalama te mpona yo omoni ndenge nini mikolo misato mikoki bayi ya CLC batambolaki mpona kosenga kanyaka esila bakanga bato bazwa miko misusu tozali kobongisa mibeko na kati ya ndako minene ya parlement po tosilisa likambo yango po ebebisi mingi misalami ya leta likambo ya kanyaka ebebisi mingi représentation ya ekolo na biso na baélection indirecte koleka pe ngai nazali moko ya baponami oyo tondimi ete to revisiter makambo oyo etali élection indirecte élection ya basénateur élection ya bagouverneur ekoki kosalema ndenge esalemaki te po tomonaki makambo ebele oyo ekoki kopesa biso fierté ya kozala bana ekolo Congo te yango elakisi nzala na yo ya komipesa lisusu na maponami makoya mpona libonga wana kaka ya Sankuru te makambo ya libonga ya Sankuru mpona ngai eza nsima na ngai po nayebi ete ata nazongeli ebonga wana soki bato oyo bazwaki kanyaka batikali kaka lokola batikali wana mosala moko ekosalema te donc naza na mosala na ngai vraiment sikoyo kaka na parlement national na maponami makoya yokanisi kosala nini eza na kama mosika kasi toza kotuna bato bazali komibongisa deja maponami makoya nakanisi depuis 2006 2011 2018 bailodja baza kotinda ngai kaka na parlement national 2018 kutu nazalaki kati ya bato batano oyo bazwaki bavoi koleka na Congo mobimba donc omoni confiance oyo baélecteur baza kopesa ngai nakoki kodecevoir bango te ntango mosusu bakozongisa ngai kaka na parlement national boza na lingomba munene elongo na ba-IPPRD oyo bazali kosala université na bango na Lubumbashi basi balobi ete ke mokambi ya molimo
ya lingomba lié akozongela kosala politique pe balobi esengeli lingomba na bino e zongela to pe botola kiti ya bokonzi na 2023 yo olobi nini? Nakanisi toza na ino na esika wana te po oyo azwi bonga sikoyo oyo tosali na ye coalition abandi kaka musala kaka peut-être ekoki ata mbula moko te to banda lisusu campagne mususu te nakanisi totika ye asala musala tango tokobanda makambo ya campagne tokotala makambo wana kasi lingomba na lingomba esengeli emilengela pona ko vivre po lingomba esalemaka te kaka pona makambo ya mapondami lingomba esalemaka pe pona ko éduquer baimboka lingomba esalemaka pe pona ko gérer puisque toza na coalition oyo ezali kokamba ekolo lelo esengeli to sanganaka na mangomba na biso po topesaka ba point de vue na biso na kambo matali bomoi ya bana ekolo Congo makambo matali molongo mobimba makambo matali Afrika donc ezali kaka makambo ya mapondami te na kanisi ezali trop tôt poto banda masolo ya ba élection sikoyo kasi ata bongo bamusu batali yango na misu mabe balobi Mobeko Likonzi epesi ndingisa te ya azali lokola sénateur à vie ya CCCCO. Mais na kanisi débat wana eza prématuré po na ibiteka apesi abimisi elongi donc soki akobimisa elongi tokotala na tango akobimisa elongi soki Boko Likonzi ya ekolo epesi ye ndingisa ya kosala to Boko Likonzi ya ekolo epesi ye ndingisa te tokotala kasi sikoyo likambo yango esalemi nano te tozalaka na habitude na ekolo na biso ya kobebisa tango na badeba oyo ezanga ntina tango tozalaki awa na ba 2016 naza koloba constitution toko respecter yango constitution toko respecter yango naza kofingama na ba mususu tala to respectaki constitution batu basepeli lelo toza na mokonzi mususu donc eloko nyonso esalema na tango na yango mwana ngungu eza na moniele ya Congo na mingi penza na ba haut plateau bato mingi bandi kobanga lokola moto mosusu auta koloba te bitumba ezongela na Congo basusu balobi to solola mais basusu balobi te to solola te bazoboma to bio makanisi no ezani pasi mingi na motema na kotala ndenge makambo eza kobima na Sud Kivu na bandeko na biso babengi Banyamulenge oyo toyoki ete baza konyokwa makuna tokoki te lokola oyo baponami na ekolo na biso po na to représenter peuple na biso tondima ata congolais moko banyokola ye na Congo donc likambo wana na kanisi esengeli gouvernement atala yango malamu pe biso na parlement tokosenga na gouvernement atinda mission moko ya koyeba eloko nini eza kosalema kuna biso moko na parlement tokotinda ba parlementaire po tosala enquête ya koyeba mabe ebimi wapi mokumba ya makambo wana po topesa etumbu esika esengeli epesama po to vivre ba expérience oyo ya mabe oyo tomonaki ya ekolo na biso te congolais moko te asengeli konyoka manakati ya Congo kasi basu balobi mapinga sekendaki bazongi pona kosala bulukiluki basu balobi bango pe bazokufa kaka Banyamulenge te kasi yango wana congolais nyonso ozala Banyamulenge ozala mutu mususu ekolo mususu constitution ekolo na biso ezali ko protéger congolais nyonso na lobi te ke awa il faut toloba pona tribu moko to tribu mibale ba tribu nyonso soki kama mibale koleka ya Congo ezali na protection ya constitution tokoki te kondima ke banyokolo ata tribu moko na kati ya Congo matondo mingi na biso banso tolandaki linaka lié toyambaki bongo molobeli ya kala ya Mbula Matari monsieur Lambert Mende azalaki awa na Washington pona bokutani na ya ba parlementaire merci matondo mingi